mbote lisusu bandeko balandi bandeko nanga na bandeko ya ngai boko comprendre que tangu ta kolobaka bandeko nanga na bandeko ya ngai bazalaka na tokomi wapi bandeko bakoloba bandeko babengi Didier Kiku mayo koloba na oyo ekosama na mboka Congo na oyo tokanisaka na oyo tolingaka tosala na mboka Congo yango nde okobimisa na makanisi na yo to ndenge na bite bandeko nezaki analyse to bandeko kosolola ngana bino ndenge to mesana kosolola bandeko na ngai toza be na mboka moko ezana ba chef de l'état mibale te makambo se salamaki totela liboso tozonga totela rapé simate totela liboso tokende liboso tozo sa mboka na biso simate botika ba message mabe pona mboka na bino Congo bana matete botina bozo matete bana lemboka ba quel ba message to sala bana bandeko na ngai biso banso tolingaki changement na mboka au Congo changement et salami na nzela ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi olinga te na mboka nyonso tu opposition ezalaka kaka mais ezala makambo ya motia mabete o bakoma beka kifiafita te wana so politique te wana comme motia mabe il faut la différence gouvernement provincial ville de Kinshasa batie ba ministre ya lamuka ba ministre baza so mibale ba bimuna ya lamuka ataka ba komona ba ça lamboka baza ba congolais baza obligé ba ça lamboka na bango Congo botika makanisi za mboka mwana ba Angola ba poser ba salaka na Congo Brazzaville ba poser ba salaka na Gabon ba poser ba salaka boni boyi na Congo besoin de makanisi ba besoin na kabiswana comme aux opposants autre opposant éternel makanisi na savoir nous na ngona ba Congo ba bénéficier na ngote te bandeko bo na makanisi wana te yo so lingo zala o sala kana oto zala ka mupanzi avant o le bako sala kate o zala ka mupanzi o banda ko sala musalati o zaka ministre o zaka DG o zaka poma ministre na mboka Congo misolo ozwana yango ndo okumo batela sikoyo poma no sala opposition ya motia mabe contre baninga ba Congolais mso bakufaka nzala te wala to kokene libo o moni makanisi bozana ngwana to kotambula elongo te wana pena bolimbisa ngama moke ndeko na Didier Kiku na kotele mena bino tina suka ta to ko sola boy kuna na minembo zoko ma territoire bazo te ba chef cuisinier kuna bati ba kokufa na est du pays nana koloba to fadi ka calme no makambo to koloba pour la mboka na biso Congo mondelo mboka biso na moko nde yango oyo makambo to na makanisi siko te pe kimia ezala na mboka na biso Congo na wana to yebisaki bino boye Congolais nyonso o azina makanisa malamu pour la mboka na ye Congo biso to komo wapi to ko soutenir ye ti place to ko kende na ye ata bino boboyaka ata bondima retali biso te na biso to za kunati olingi pe ba bike ba chapeau ba polo ya bien ndenge biso za ba chimisa to komo wapi bo oluki John connexion ko na Turquie mwana mboka Konga kenda sango na ndenga malamu do ini samele ko sali commande na yo komiao boko mona makambo ngeke okende awa sikoyo pe olingi pe poso na yo ezonga lolenge ozaki papo ngo ba bebe ba tete poso na ndenga malamu mapalata loto lengo na nzoto docteur Mogisho azawana magesi ko azo séjourner kuna na Dallas les États-Unis bande ka Dallas ba yo savourer siko docteur Mogisho o mapalata o makwanza o mabiata o na zina nzoto na ngai zina ba problème mo e bimaso ba biloni balance sila kati docteur Mogisho azawana olingi pe sikoyo fimbo shikota ya o ngai mokongole mbanga ça fait 5 ans o prostate o nazaka soki maladie donc maladie incurable nyonso nazana diabète oza bongo na hernie discale oza bongo na VIH sida o kindoki maladie nyonso oye awa na temple du roi Salomo et pas ya docteur Kabengeli mwana mboka otoko yamba solo na moi quelques minutes oyo ya lelo to kopesa bino temple du roi Salomo to moni ninge awa to zabona kata bureau to baki to saso émission on a plateau to fandra to sola biso te to ba nokene place asala ka musala na ye to talaka c'est vrai ayamba bato c'est vrai ye moko place na bureau to azala kate temple du roi Salomo to moni bato ba ko leka ba ko défiler a ba témoignage ya ba prostate et ba hernie discale temple biloko wana osala ba révélation to za na bato osala na bango bosala ba kisi wana to ndenge ni temple. Merci d'accord, merci d'accord. Temple du roi Salomon Zamba Salongolo. Papa na yebisa kabino mbala.
Nambala. Nazalak na temps moko te ya kobanda ko détailler maladie moko que maladie te nazalak na temps moko te. Ce que vous en a posé ya détail pendant ko détailler maladie yaka sur place na télévision na détail ya kangote yaka sur place au kozwa détail vraiment en tête reposer. Ndeko na ngai tika. Ça fait à peu près 2 ans. Brusquement comme ça, naye koyoka moyen ya kosala petit besoin difficilement et zo soit moyen te. Et puis 5 minutes 10 minutes moyen te. Na tambuli bisika epelé à peu près 2 ans. Bon nazalaki nango ekeyi solution ezalaki te. Na examen bazo sala ngai na appareil nyonso bazoyebisa ngai ke prostate eleki volume et puis soki oessayez basala opération vous avez moins de chances de vivre puisque vous pouvez saigner. Bon, qu'est-ce qu'il faudra faire? Baye kosala tozomona ke vous allez en voie de cancer. Large probabilité de cancer. Les docteurs, c'est leur langage, mais ils n'osent pas vous dire la réalité. Mais j'ai entendu parler de grand temple. Hier, Azoro, Koyawote, Kende Bisiganyons, Soki ba échoué, Nde Oyao. Kende Koyawote, Kende ba échoué, Oyao. Azoro, ba cancer, ba nini nyonso, Yakao. Na ye na ngai bangi ko banga ke mbongo eleki alobi makambo ya mbongo te. Tout d'abord oyo zana ngwana pesa ya muke wana tout d'abord oyo kama malamu siku oyo nozolo bao nazo sala ba des heures ba masuba wana ezoya ndenge eza koyate ndenge eza koyate à ma plus grande surprise bazo yebisa ngai ke cancer wana babiloko ezali ba caillou calcul mais le qu'on a pesi ngai ba produit na ye naturel wana ya ba plante wana ya komela pe ya kopirja yango à ma plus grande surprise na moni ba caillou wana ekwei na simba boy très dur comme caillou et sikoyo nazo sala moi longtemps. Et il continue toujours à me donner ce produit. J'ai confiance en ça. Ah ouais, parce que mon côté pour olo babu. Bon ya wa. Bon wana bazolo ba yebisinga ya moke ozana ngwana tout d'abord oyo kamalamu. Et après ce mon côté pour au témoigner pour batu ba yepa na e. Ngai apesinga mbongo te. Ngai pe nandenga nazo kende. Nazoluka eloko nini na kosala ye puisqu'il fallait ba opérer ngai mais makambo ya opération wana na lingite ye azoloba les plantes naturelles sans opération. Tolobelaka maladie incurable en général sauf la mort parce que nga maison nayebi ke muto akufaka po mokileza yanza ya nzambe mais soki ke maladie ezali papa malade ngalo biloko ya mike oyo tende ko na lobe lokola papa oyo problème etali ya cancer de la prostate atamboli oyo bino moko woto ko message combien de témoignages combien des images au bomona bino moko que maison azu sala musala na loba na bino que médecine naturelle ou bien médecine na bakoko na ngai il faut témoignage ezana. Ce qui témoignage est lukuta en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle, message est un message de la force. Et donc papa oyo bomuti kolanda oyo pour le cancer de la prostate. Non, oyo qui n'a s'exprimer. Omoni musala oyo loba mais à la sûre. Tant qu'on copie ce message aux assires donc on compte. Merci Ndeko Eliezer.
Merci, député national. C'est le temple du roi Salomon Zamba, Sadongolo. Zamba Nagaye. La chaka Zamba di Bosso. Allez, maison Zassima Madembe Madembe. Merci, Ndekwelezer. Alors, jour, moko, tant que tu vas faire l'émission. Naye. A tout na temple boy. Ndeko, oyebi banda kotet. Oyebi banda kotet na émission na yebi banda. Quand bazaba nga bagolere ya musada. Batuna ka nani soki mbila kange monde ko batuna ka mbuda na yetende ko. Okotuna ye nini. Et loko eza nini ndeko na sena répondre sur la question parce que nous avons bien préparé ndeko pour affrontement. Problème eza nini ndeko na ngai. Ndeko atunaki ndeko eleze atunaki mais eza ndena yebisaki ye. Kutu atuna pe sona répondaki mais ayeko yebisanga maison. Lukuta papa ndeko konda ndeko konda yo. Eza ko lobake soko zo traiter batu nani na vérité te. Lukuta na yo ndeko sanda kede. Okita. Est-ce que yangonde na répondaki ndeko eleze que est-ce que malade diabète ko sida? Pour ça de sida pour ça nzoto ya batu. Ba cancer sida. Ba VIH sida. Parce que pour le col batuna no basilité na mokile. Eza ko lobake maladie silité. Et réponse à maison ezaboué. Maladie incurable en général sauf la mort. Mokileza ya Nzambe. Ndeko nangai naza bien formé na AVAP. Cela veut dire Association des volontaires africains en phytothérapie. Naza généraliste professionnel en médecine. Naza na émission qui na minute oyo. Na répondra qui jour moko selon ba question boto na ka maison. Sur 100% ya ba produit autoza nango. Nazo utiliser na minute nazo utiliser 8%. To longue déjà na 6 to comme na 8. Mais 92% en réserve. Yango na yebisaka bato ba organisme ke senindeko. Tala lokola mama ou papa oyo. Pour mettre à Azaki Pertandi, il s'est retrouvé pendant 14 ans. Est-ce que c'est normal? C'est normal est-ce que chaque jour, traitement en vie. C'est le temple du roi Salomon Zamba, Sadongo. C'est Zamba Nanguya. Est-ce que mon pépé? Pendant que l'on a maladie dans les abato. Deko, Olanda qui message moko to beta kimbele pour na bande ko va se retrouver gratuitement. Au mona ki yo moko makamundenge ele kaki ba pesa biso ele côté. Yo moko Olanda ki ndenge zalaki. Parce que musala nyosto soki vérité zate e kota kamai. Na ebisaki yo keza promotion temple kota mai. Mais na jende. Est-ce que au monde ni ba témoignage te? Omoni angotende nani DJ oui, parce que moni on mettant au temple zala temple moki moni honorable Eliezer Tambwe atunaka mituna moko po ayebi ndenge makamoleka na mboka biso Congo moni makam domaine na bino oyo bandeko mingi baya ko s'enrichir na po ba congolais azala formation moko te azala commissionnaire ayebi mutu moto so atretaka ya komi koya asololi na mutu wana comme si ya tretaka or ya zo tekande kisi ya zo traité yango mona tunaka mutuna na par rapport ya ba congolais mususu ba komisa ba ndeko na ba kola ba marchandise ko ya ko kosaka komisa ba mai et ça le loko moko to komela taso 4 bidons au vimela libungu et loko moko sala makate on passe un bidon na ndako fani 2 semaines yoka solo ko pour na kata ndako baby ne par rapport wana tunaka yo temple yo po yo te ko ba ndeko wana po lobi to na temple dindi alimwe au temple kende au temple kota mai. C'est par rapport à Moutouna on a temple. Yopé, to likiaki, ba kolonte ba kolanda biso. Que lobi, to komona yo, to komona kayo, okima ba kongolete comme au temple à Sili. Nasi na répondre yo ndeko, c'est le temple du roi Salomon Zamba Salongo. Zamba nanguya. Na chenzamba liboso maison Zamba madembe. Musala na biso zala sur ma oyo ko pesa message. Tango oko dénoncer message aux assurés, yango nde oyoki ke mutokote mai. Yango jour moko na tona bino ndeko na ngai na monde ya journalisme boza bino moko tende mais lelo soki ke magazine na bino eza likolo eza nini bo maîtriser mosala ndeko oyoki ke ngai moko na se poser question na répondre yango lisusu
problème ezani lokola bo maîtriser musala na bino ndenge bozalaka wana yango pe lisusu temple du roi c'est le temple du roi Salomon Nzamba Salongolo posala matarto lola ta makolo lokola maison à maîtriser musala yango nde omoni na za bongo maladie incurable en général na poni le côté na lobby sauf la mort muto kokufa mokileza ya Nzambe. Tout type de cancer, tout type de tibère, sarcoïdose, bandeko, sarcoïdose, boza bisikanine, hémophile, bandeko oyo, bazana problème eteri ya myome, maladie incurable, oyo ezongaka, bakate ezongi de soso, bandeko ya autisme, mais papa, combien de témoignages au bomona? Est-ce que tango na lobaka na chaka mai na munoko insuffisance rénale santé maladie de santé paralysie santé ba diabétique bosuki sa maison prostate cancer de la prostate bosuki sa bikamu c'est le temple du roi Salomon Nzamba Salongo na chezambe liboso maison Nzamba madembe mais yo tant autant makiso malade big sa temple autant maladie boni autant maladie ni balete sida autant ngote ponani sida na lobby kende kuna ngai na mona ka sida eloko te pona maison eloko na yebi na sina répondra bino bala nambala c'est le temple du roi Salomon Nzamba Salongolo eloko ezani ni ndeko omoni ke nazaka na raison pona koloba ke na boya ka makambo ya ba détail ko détailler ba maladie na télévision lokola histoire makambo ya ba histoire na boya yango et na komi kaka pona koloba ko dénoncer message de la force ko yebisa bato ke maladie incurable eza neutralisée ndeko problème o nga nazo yebisa o yebi ke sarcoïdose maladie sans cause o yebi ke lekis VH. Est-ce que vous avez que insuffisance rénale de l'équipe VH? Vous avez que cancer tout et l'équipe VH parce que vous avez VH ça a 30 ans, 20 ans, dès qu'on a 30 ans, 40 ans. Mais dès qu'on a eu à maladie on a zoloba, biloko ezaba makamba virus yeba créé koza bande kusoyo netinga maison. Na lobi que tous ça ba produit approprié. O totie pour que bande va se retrouver na de tanga ka yango les autres te bato ba seba yoke na bango madame na zo lo belo eza na mikolo mikende ko ezo katelo yonde ko na ngai soko ozu problème ya rien et vimbi yeba que ozu problème ce qui est eza déjà bouché ozu problème de ko na ngai parce que pour tami wana moyen et tamiser sur ma sobeza système et kozalo il faut ba que aller kana dialyse mais en vite traitement en vie. Na yebisa bino aussi bon na ba démonstration pour na démonstration na maison. C'est le temple du roi Salomon Nzamba Salongo. Zambe na nguya. Na cha zambe wapi zambe na ngai. Ndeko eza affrontement zala makasi ndeko. Problème ezanine. Maladie andeke tango yaka. Sala exemple typique na kwa biso boy. Kende na quartier. Zwa mwana oyo akufa ka maladie akifafa wana kindeke. Ya maladie andeke wana. Tambola na ye tango ya mvula. Papa ndeko nanga bakokanga yo ndeko na sasi nini famina yako yeba yo nde DJ ko nde muto kendaki naye bobi maboke ndeko tambola mais akwe ya esika maya ezali ndeko okomona muto ya VH atikali muto madaja ndeka kufi soka akwe ibongo na kati ya mai eske okokata yepoke amela maite mais mai wana soke kotina muno kesili Zoye que nous vendons ça y est na place balamba kabiloko ya moto. Et c'est que moto ezali. Omo nini ekobima. Zoto mobimbe ekozika. C'est le temple du roi Salomon Nzamba Salongo. Bandeko na lobaka ke à part Nzambe et le conseil exact. Ba maladie eza ebele. Cirrhose de foie gros cœur. Et ça va maladie incurable. Hein papa? Maladie eza ebele. Et loko eza moko. Oyebike. Ozana ndeko na yo azana maladie incurable. Loko bande ba hypertendue. Boza sikanini.
boyoka kaloba kame bosukisanga chamusa pe bozala ba mwana mobali lokola tomate Thomas azanani bayebise que Jésus asekwe ponda yeba que Jésus asekwe il faut na kende ko chamisa pe na kata cicatrice ya Jésus mais bodio bozago yisekanini tapla lekisi maloba bosukisa maison zala makasi les a quelques minutes bande kutu bokolanda biso na Congo na Kinshasa na Afrique na monde entier message ni asuka o ya malamu o ko bombela bango o bakozwa na 2019 awa bakolanda osiko message ya suka izaka kaboye toko sensibiliser bande kunanga o bazalaka na ignorance ba yebaki te que médecine ya bakoko na bango o médecine to benga médecine naturelle mboka na pêche comprimé na kosiyo oyoki réponse message ezamoko ezalaka boye tambola na lobi teke yaka mbala moko epa ya maison osuki allez suki sa maison maladie incurable en général nayebisi bino mokili eza ya nzambe mutu akokufa mutu soki akufi mpo na temple nakoyeba ke nzambe azali mpo na ngai ya suka yango wana maladie vraiment ba maladie eloko nazosenga bino bozala confiance na maison bandeko ya poto totindaki bino ba biloko na bino soki ke ozwaki biloko na yo te benga ngai mama Véronique aza disponible mama Véronique shikota bana mibale mfimu shikota soki bana mibale bakofi wana ntokotika mfimu shikota shikota bana mibale mfimu shikota fimbu apesi mkwale azu shikota ndeko oyo persus ya Irlande oyo azu représentement na bikamu ya Irlande mama di Congo shikota bana mibale apesi mkwale fimbu pesa ba kobosa na bande kona bino ya basi te système embouteillage oto zo benga pondaise bibota bota ataba na 30 na ndako obi maboye 5 kokutana bango na gloire eloko na yebisaka bato nanga bande ko oyo pe lisusu azo représenter na bikam na Canada na Ottawa bande ko ya Ottawa numéro est affiché Ozana pose un système embouteillage, autres benga pondaise, bibota bota, embouteillage. 30 bana, yo moko. Ok, ndeboy, okutana 10. Au vendre moi mukeboy na salon okutana 20. Temple, tango yo le mama sema pondaise wana, basi oyo. Eza système mibali o babota kate, to baso babota kate. Mais ko expliquer. Pondaise eza boyende ko baso babota kate, azana pose bibota botata. Ya onda na yebiso ke ole azalaki na kalekile ka bota 5 sikoyo tokolekisele ye abota 30 oto zo benga système embouteillage bon so mobali nda bota kate mais yango nde na wutu ko pesa message pona bana mibali pona fimbo eza na role belende ko fimbo eza na role belende na yebisaka yo ke temple nazalaka na tante kana ko détailler malade en tant que tozana ba père bazali tozapeli soso na ba babokilo na biso baza na télévision soki oza na posa ba détail yaka sur place toko détailler soki na bande ko détailler na zaki musali ya kosana ndeko maladi mo na bande ko détailler yango mais ko pesa ga embouteillage na ko kendo kufa pamba ndo c'est le temple du roi Salomon zamba salongolo eza affrontement ga na bande ko na bino to mesani moto ba poser ba question photo ya no de yango olobini ndinde ko na ngai. Et puis, moi, na mobile yo ya Canada. Je côté bana mibali. Asa Canada. Tonga. Botole na lobi, soki ba botole rien tonga. Allez, zongi sili ya tonga ya ndeko na bino. Oyi ba botole rien tonga, zongi sili ya tonga. Oto zo benga système, je côté fimbo. Eza système wana shikota mfimo zo tambo na tonga soki babotu dio tonga na nini ilamba ko tonga na nini excuse ndeko pona maloba mezo za asa mesane bongo soki babotu dio tonga ukotonga na nini ilamba soki babotu dio tonga ukotonga ilamba na nini
C'est le temple du roi Salomon Zamba. Merci DJ Quick. Merci Zolo Zolo. Merci Bandeko Manix. Merci Bandeko Magazine Tokomi Wap. Temple en tant qu'international, Zambe appelle Sabinongolo. Ce qui boza te. Maison à côté de ma bonne inde. Ce qui moutazo belate. Pour voyer que Zamba Zali, il faut que ala Sabino que non natinda que Moussal Nangai. Autre zobenga temple du roi Salomon. Et ce qui est ma yéli vendre. Ce qui a bisu ya bato. S'il ande tobengi ya Zambe. Merci bandeko balandi ya tokomo wapi tokombo na suka bolandi bongo ndeko na bino moya na bino temple Dr Kabi yewana si koloba asidi ko pesa message na yemo kolomo lelo bolandi kuna comme domaine wa biso maîtriser rangote ngana za domaine kana zo maîtriser domaine ya marketing yango na ko belela bandeko nyonso o azina boutique azina place so ki salle de fête azina sika na ye ya malamu alingi to lobela na tokomo wapi maboko za ko fongwama minoko na biso ba caméra na biso bureau na biso magazine to komo wapi eza ko fongwama pona bino baso boko landa biso olingo sala publicité na yo ya agence ya magasin ya makambu na yo salaka pona mboka Congo pona ba Congolais ba se retrouver pona monde makanisi na yo nini ba analyse nyo salaka pona monde benga biso tokoya tokozwa makanisi wana tokozwa mai oyo salaka tokotina porter ba Congolais nyonso o bali ko savourer makamalam makanisi ba idée ba place ya malamu o bali ko fanda biwana nyonso to englober yango ya bibisa bino Mogijo pour le poste ya za docteur ya soignanga voilà docteur Mogijo olingi poste na bien docteur Mogijo olingi pe pour ba bandaku ndaka malamu oso bandaku ozwa locataire place ya bien Afrique du Sud ndeko na biso James Azana olingi pe bilamba ya bien pour la campagne makambu na malamu ndeti ba leopard ba toko beta boy ba pour ba analyse léopard olingi ndeko na biso John Connexion azawana pour la bilamba malamu azakuna na Turquie ba polo ba caché ya malamu akosala na primo ya malamu azape logique lokola ndeko na biso jifa mi service ba de banda ko lobela za tonga oyo na tonga te tonge bungi bar 29 ezali na Kishasa bar 30 bar 31 yango ezali na nzela bar 30 bar 31 na nzela bande ko tuba lingaka biso to komo wapi boyo za la calme kimi ya Nzambe ezala na maboto na bino to kute mikomisa iko ya